Bandeko mbote na bino to mesala kolandanga cher patriote. Problème eza kama mopasi pour comprendre pour le moment. Toujours des informations que Tshilombo compte tenu na makambo ya lobaka awa pona Kagame, il est arrêté na Rwanda batie quelque part. Information mosusu ye balobi te aza na Rwanda te mais aza na Belgique. Mais na Belgique mutuna na moni été. Balobi aza na Belgique l'hôpital mais l'hôpital mutuna na moni été. Ba mosusu ba ye balobi non, ba uto sala opération à Caire, ba transférer ye l'hôpital militaire à Belgique. Tout ça, il y a des points d'interrogation. Mais ce qui est vrai que Tshilombo aza na Kinshasa te. Okito mata Tshilombo na Kinshasa azate. Ba vidéo bozo mona bazo tinaka bina ba église. O Tshilombo le 15/4/2024 lundi azaki na église eza lokuta. Eza biloko kala. Biloko nyonso na eza lokuta. To yebite na nazo ba vérité. Mais ce qui est vrai que Tshilombo aza na Kinshasa te, aza quelque part soit na Rwanda, soit na Belgique. Mais vraiment, soit qui na Belgique, de tous vraiment des photos, bien banini, tout ça, de tout ça vraiment n'a pas certitude. Mais alors, c'est bizarre que oh ya le na Kagame a priori soit Kekuna a trahir le sous Mboka. Alors soit a trahir Mboka, Tshilombo uti ko lobake peine de mort exemple ba traître. Bon, tant où y est a trahir Mboka. Peine des années. Ceux qui battent na zué kuna na mboka na bango ba kangi ba tie quelque part. Pona oya lobaki. Oya biso ezani. Oya biso ezani. Alors toyoka kamwa ndeko moko alobi alerte urgent. Banasema Tshilombo alikuwa empoisonné kukigali kule Arienda. Tshilombo alikuwa empoisonné kukigali. Si confirmé hapana. Si confirmé na mishina 100% sur na hii information, mais ni vile mina shikia ku Kinshasa. Banasema Tshilombo alikuwa empoisonné kukigali kule Arienda. Na familia Tshilombo banenda kubulaya. Atujue kama iko mujima, atujue kama shakufwa. Atujue kama iko mujima, atujue kama shakufwa. Si confirme hapana. Mais mimi nasema hivi, Mungu wangu wa kumbingu. Tshilombo ashikufe ku poison, Tshilombo ashikufe ku accident, mais Tshilombo il faut mimi mwenyewe president Zobrata ni muarete, ni mweke muzo de Lubumbashi. Chaque samedi, dimanche, bantu banje kwenda kumuvisiter muzo. Mungu wangu wa kumbingu, mina kuomba, si c'est vrai, Tshilombo na kufa, umufufule, puisque c'est moi je vais lui arrêter. Il faut ni mweke muzo de Lubumbashi, akwe exemplaire. Bandu kwangu ba Congolais, Tshilombo c'est notre frère. Malgré ni bumbafu, musée ashichoka ke meno yake. Tshilombo ni meno yetu shiba Congolais. Malgré ni kibumbafu, ni meno yetu. Mais china sir na hii information na mishi confirmé, mais ba mingi bakubulaya banasema Tshilombo ashakufa. Ile ma image yote beko neka oh Tshilombo asinye bintu fulani, Tshilombo asinye hivi, banasema ma image ya zamani. China sir mukwe branché mwe bote ko président Zobrata njo kushika ma information nyingine. Mishi na sir hapana, ni bile binashikia Kinshasa imangaribi. Na bile binashikia kubulaya bana ni téléphoner. Merci beaucoup, c'est votre président Zobrata. Merci beaucoup, je vous remercie. Restez branchés. Merci. Alors, vraiment, ngai personnellement, naza na commentaire au tiate jusqu'à présent parce que tous a vraiment na prévité. Bon, bamso azoloba azapa ya batu ya ba formation na bango. Donc, trois hypothèses on a to garder en gros solo. Soit aza toujours na Rwanda,
soit aza na Belgique, soit aza pa ya bato na ba formation pour na makambo na bango nde bamesana. Voilà. Alors chers compatriotes, chers internautes, suite à la situation de notre pays, suite à ce qui se passe chez nous en République du Congo, nos terres qui ont été cédées aux Rwandais et M. Sassou qui est parti en Azerbaïdjan. Alors, cette vidéo, vu l'urgence de ce qui se passe, cette vidéo, je vais plus attirer l'attention de mes frères de la RDC. Et je vais expliquer les enjeux cachés de Denis Sassou Nguesso contre la RDC. Alors, M. Sassou, actuellement, il est parti en Azerbaïdjan. Au moment où je vous parle, il est du côté de l'Azerbaïdjan. J'avais déjà eu à expliquer, à faire des vidéos à plusieurs reprises, à vous montrer des documents preuves à l'appui, comme quoi que M. Sassou se fournit en armes du côté d'Azerbaïdjan. Le fameux document d'achat d'armes, les 500 tonnes d'armes dont il avait acheté du côté de l'Azerbaïdjan. Alors, actuellement, il est là-bas. Mais entre-temps, il y avait Madame Françoise Joly, il y a Mourangi et Moureka qui s'étaient déjà rendus là-bas. La dame rwandaise qui travaille pour le compte de Denis Sassou Nguesso. Mais en même temps, ce que vous devez savoir, à mes frères de la RDC, c'est que le voyage de Madame Françoise Joly, Mourangi et Moureka, du côté d'Azerbaïdjan, c'était pour aller préparer le terrain, négocier avec les autorités de l'Azerbaïdjan pour la venue de Sassou Nguesso. Là, au moment où je vous parle, il est là-bas. Et, je le répète encore, c'est là-bas que Sassou Nguesso se fournit en armes. Donc, on achetait des armes en Azerbaïdjan. De la même manière que les armes achetées par Sassou Nguesso servent aussi à alimenter le mouvement M23. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui achète les armes directement du côté de l'Azerbaïdjan, mais c'est M. Sassou Nguesso qui achète des armes du côté d'Azerbaïdjan via par sa conseillère Mourangi et Moureka, Françoise Joly, qui joue les intermédiaires et au retour, les armes achetées du côté de l'Azerbaïdjan, sous couvert donc de la République du Congo, les armes seront livrées encore du côté du Rwanda, plus précisément du côté du mouvement M23. J'ai le document que j'avais brandi, que j'ai longuement montré dans plusieurs de mes vidéos, comme quoi que Sassou Nguesso se fournit en armes du côté de l'Azerbaïdjan. Voilà. Bandeko, boyoki kama mke wana. Metika na lukana na tia na mode avion na bosanaki. Sinote bayo katabiso auto sala. Voilà. Mes très chers Congolais, bonsoir. La vidéo que vous voyez, la mère qui est assise sur une chaise, c'est la mère de notre président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire elle s'appelle Maman Mars. Au juste, cette maman devient cardinal, devient pasteur, prophétesse ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire toute personne de l'Union sacrée, que ce soit ministre ou député, viennent ici pour prendre de la bénédiction. Oh, mon Congo, les gens souffrent. Bandeko, na basi bomoni koma mboka oya bino
développer. C'est pratiquement impossible. Ba ministre, ba député, faut que nous fouca mapa mama wana, a commis maman Maria. Pour ça, nous une position de main. Bible le biso. La femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Tala. Tala. Ba forcer bangote. Hein? Ba forcer bangote. Mais ba mo baké volontairement. Bandeko. Ils ont passé, hein? Cité ya Kazadi, ministre de la Finance. Botranda kunaye. Ministre de la Finance, tala cité sana kijana ma campagne. Nani akokangaye? O ya kokangaye nani? O nyonso ya mutu moko utaka nemboka Kazadi, ministre de la Finance, tala ma pesa sala musala tala ma basali. Cité naye, o cité naye. Omoni cité naye na kati ya ma campagne. Ministre de la Finance. Namboka mobimba bakanga na bango bamiyibite. Hein? Namboka mobimba bakanga na bango bamiyibite. Na luka na tshela bino ga mwa eloko to zo ya mama oyo. Pasi hein. Soki na bobi yango te toto za ko suivre na YouTube na yokio. Biso tozo kanisa balobi na biso malade na Belgique. Toyoka kitakendaki Rwanda. On se disait, on nous a appris qu'il paraît qu'après Rwanda, à Kennedy, Belgique, à malade, or que ce n'est pas le cas. Mais dans le lobby, pour la New York, que ce n'est pas à moi que tu t'adresses. Moi, je me dis que le quoi on a suivre, il faut en répondre, parce que je suis parmi ceux qui veulent que Tshilombo parte de là. Yo lo banabiso que Tshilombo évite ce que Tshilombo le là que a jongite guerre civile ko yana mboka wana ya biso ni le talibiso na nyiso guerre civile salami. Yo kasi guerre civile ko yala parce que bato ba ko regretter Tshilombo. Après le banabiso to non yo yebe ba nano moto ba kangi c'est une honte pour les gens de Tshilombo et Tshilombo lui-même et sa famille. On télé bisoté. Bato ba piaka et pouvoir équipe nani ya bato yo ko bato ba kangi et tunas. On travaille moko. Ayaka ki akanisa ki abima ki nganga film. So li bo ba pesa ki pouvoir. Ba kangi ende yozo luba. Ba luba zonga te ya biso nini tali biso wapi. E tali biso wapi. Ba kanga te to zapuna te. Effectivement, moi je suis d'accord que ba kanga yekuna. Apesi mbuka sonye. Alors, quand tu as 74%, où le gouvernement à quel biso, moi, c'est un belge, soit disons que Moïse Katumbi, à la étranger, le loi qui a été pays étrangère, qui était déjà au plan, il y a 145 territoires. Moutaïka, le ministère, mon sali de Gadengona, yo yako tika ya maintenant mon konja ministère, ils s'en foutent de qui? Donc, bah, homme politique, ya kanga kakuna ba koba, kabundu koba na ye. Mike koba na ye Salomon moto ya kangaka koba na ye Franco Diongo koba na ye bato mingi bakoma na exil pona ye ba pesa ye pouvoir na plateau d'or ya lingaka sakala na bato ba pesa ka yango soki ka bato ba kange ya biso nini so ba ba zonga te yo bato o yebite soki ya zongi te yanga la guerre civile on s'en fout nous on s'en fout. Kala ningi ya sali Jeannette kuna ake contouré Jeannette mutaraka prison na mboka wana le ba cité ba kombo kuna ko yeki komba Jeannette asali Jeannette abimate a mutakota te mutabimate jusqu'à copier mes passeports comment ka périmé et ça va faire makamba ndingo wana à ce que je sache les noms qui ont été cités là-bas il n'y a pas eu le nom de Jeannette. Moi, je ne suis pas pour Kabila, mais je me dis quand même, je suis parmi ceux auxquels aujourd'hui, le Kabila Kaka Zonga. Parce que ma kabotil, moi, il ça la biso. Et grave. Toi, de l'heure, comme na boni, na 30. Hein?
Maman Martha Kosala nini? Ana kata institution nini? Kabuya yoka alaki formateur. Ayiko jong se dossier. Alobi jonga lisuko sala. Akomi informateur. Lelo lisusu premier ministre, la dame que vous avez, Oyatina première ministre, wana. Akomi suko jouer rôle Kabuya ko jouer. Vous foutez de qui? Autant au Sénégal, quand on dit que c'est Salma Kamounio, alors nous parlons comme ça. Ou le Banamso, évitez, Rwanda, Bakangi, bon, so Bakangi, Rwanda, tu vas payer pouvoir. Rwanda va pas me payer pouvoir. Si il y a aussi des Congolais, Rwanda peut pas Kati. Bakangi passe au gouverner ma bise. Bakangi passe à ma gang à film. Si c'est ce que tu dis, moi je suis d'accord, Bakangi même libérer la jungle. Voilà. On trouve quelqu'un d'autre. Émulation, il y a à Salimboka, on a depuis aucun pays au monde. Il y a un boka à voyager. Bakangaye, qu'on a le bon de sauter. Il y a le bateau, là, la carte, on a menace. Il y a une menace, il y a une menace, c'est cailloté. Baton Nyon, sur le bateau, le monde n'a pas béni, va menacer. Moi qui vous parle, moi j'ai des menaces aussi. Il y a une personne en est là, parce que j'ai Dieu. Hein? On ne se plaît pas. Hein? Si tu te plais, dépose. Est-ce qu'il est normal? Oui, bah, tu vas ma famille, on a qui ça? Hein? Tu as quand tu là, tes papas font que Djongo, Dieu te est bien, maman, Dieu te est bien. Les lois, tu as ça, il y a comme un exil. Dès que tu as tu me mais les lois, salami, il ne serait pas à côté de ses parents. Il y a madame. Donc, il y a des parents qui sont ça, comme un exil pour naïe, il y a maman qui a ombi, à sa télé, il y a un leader politique, institution, il y a un vice-présidente. Où est le décret? Signé par qui? Pour l'acceptation article de la Constitution, que ceux qui ont commis présent, maman a comme vice-présidente. Tout le monde a maman si fait tout ce qu'on a monté maman mon bout tout ce qu'on a été on a s'assoit tout le monde a maman a salama kamba poipe ndenge moi nanga pe wa loba yoko ko ya kongala batute yel civil ça maso tshilombo aki pona nini parce que tshilombo limbondo il est qui mosani azo sala kuna so ki lo so ki aki bien civil ba o kanga eka kuna ka ndenge na ko loba ndenge yo moko kutu ko loba te ba kange kuna na ba o tika eka kuna on a besoin de souter. Il nous a déçus. On se disait qu'il y a un papa qui se dit il y a des situations en Boka, il y a des passes opposants, il y a ça, il y a ganga film. Bima ganga film, nous sommes. Bima kuna koto ba singi okuna. Ozui. Voilà, Bandeko. Token de paille, tozonge paille. Ba réclamation tozozoa. Tshilombo est vomi par la population congolaise. 97%. Il y a peuple, il y a des Congolais, ils ont souhaité que nous soyons beko elaye. Atako et pas na biso to Congo central aina ba Congo na nega osalate que nota na Congo central. Compagnie sucrière, il y a pétrole, tout. Atam Congo moko za DGT, atam Congo moko za DGT. Azu nyonso baluba na baluba. Kende na luozi, kende na bambanzango yo partout. Oka commissaire kuna muluba, akende pa bo muluba, asabo. Donc aini biso na nega osakanate. Mende konanga. Mobutu ainaka ba Congo. Fena ye. Boyebi ninga zalaka. Soko ini ba Congo. Otala suka na ngone ko sukila yo. Soka o ini ba Congo ko, otala suka na ngone ko yela yo. Mama oya moyibi Judith ayibi na plan bongo ya ba 147 territoire a complicité na Tshilombo ba milliard oko chaye yakambango awawa premier ministre ya Congo. Pourquoi vous ba belgité? Moi si ya moyibi ya Congo azalaka te. Moi si ya moyibi ko ya Congo azalaka te. Moni so azoba na Judith mandat na bazo aussi ça nous permet. Parce que oezo ya ezama kamoko somo ya 5 ans oyo Tshilombo bazui pouvoir ezama y a pas problème
koleka kutu 5 ans wana kuna hoto sala patos pakomi papa akufagaka alongwa akufagaka motema mabe moko na tomona te na tomona mutu motema mabe neti Tshilombo te atuka zati to ebite suka zali soko asimbi biki azulu kwa moluba meme watanga te bato ba gagner na ba ki député bazocha mwana walesa bazocha bana baluba mais bato ba gagner na député bato mususu mais bandi ko travailler ndeni depuis quand moluba na kati Kinshasa que nous la populaire depuis quand moluba na Kinshasa que nous la populaire bato ba le bâti mais mes chers compatriotes dans toute chose il y a un commencement il y a aussi une fin musicien moko ya ne Congo alobaka ayembaka nzembo tambola malembe mokili ya bato a insisté abi tambola malembe mokili ya bato soko nandi mokili mbangu kolanda yo liwape ko surprendre yo otiki ki moyibi nyoso bana kosala bambo nyoso bana kosala ko bomba hier otiki yango. Mais pourquoi comment ça tout pas net Mobutu tant que pouvoir naie ah mais peuple a lingio travailler balinga yo ko boma so mon gars mutu abandi ko boma c'est-à-dire incompétent Mobutu 32 ans lukata autoroute moko pamba rien lukata hôpital moko munene pona peu 32 ans ba bali ba sisi ba classe ba bali ata autoroute moko te mais finalement boko yo quand est-ce que tu reçois mutu oyo mutu normal. Il y a que des malades qui dirigent le pays. 32 ans, arrêté. Quelle honte. Mobutu sera honte dans le biso. Kabila le père, les jeunes. Honte, 18 ans. Et de côté. Oh, Yosu Tshilombo. Pareil. Mais finalement, peuple kaka misère. Peuple kaka misère. Kaka moi groupe ombo. Tout le monde consultation il y a comment on est nani wana mi premier ministre kaka ba kamere ba bazaiba ba baiti bayati suki baiti bemba donc et là on risque de changer voilà et puis consultation exacte tant va passer le pouvoir à sera 100 jours pour gouvernement bima il y a OYOP signature et ça pas rabila to pèse plus 100 jours pour ba kezabiso. Na Sénégal, ba nommé président, ba élire président na bango, même pas 6 jours, gouvernement salami ba bili ko sala. Tshilombo et le Baluba ont à vous. Na Sénégal, gouvernement salami ba zo travailler. Et pas na bino même temps gouvernement ko salama, ba zo travailler ba za ba honte. Même si les ministres sont là, sont nommés, ba travailler na ba honte. Les parlementaires pareil, muta travailler za té. Kinshasa, c'est la capitale la plus sale dans le monde entier. Kinshasa. Gérée par des Baluba. Salité à Mbujimai. Salité à Kananga. Boye namona Kinshasa. Ce que nous avons fait, c'est Kinshasa. La référence est alliée. Batu bakumika ba maladie à typhoïde. Typhoïde. Bibembe pamba pamba. Bibembe pamba pamba. Batu bazo so maladie. Kisi ezate. Mai yakomela ezate. Mai yakomela. Problème. Bande konanga. Siko ndenge ni. Hein? Siko ndenge nini. Ni kama mai. Tuzana mutu pazo lo bilango awa. Soki na omona yeyo. Toyoka ina. Betaki ba salite nyos po ekitaka wana na fleuve et bandi ko kita tout ces continents ba machine moyen machine fonctionner zala kité yango sala ki ba période moko mai ndenge toza boye mai zo bimati mais ngana boye bisa batu wana boye bango machine avant mbulu ebeta o ebeti kala mingi tawa machine etikala ezalaki na problème te machine ebanda ko fonctionner mais biso na kati ya commune ya Bumbu bana Bumbu bazolanda ngai biso na kati ya commune ya Bumbu tomelaka toujours mai ya forage tosokolaka toujours mai ya forage on a fait plus de 5 ans c'est-à-dire premier mandat chef de l'État biso na kati ya commune ya Bumbu tomeli mai ya forage or eza bien te ngala zo sala rappel pas chef de l'État
tolobaki biso toza wana po tosunga tata mokonzi ya mboka biso toza wana te faci be mukwa tombolo be mukwa mbiji be non 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 toza wana fo tosunga chef de l'état soki tomoni place oyo ezotambola te tokodénonce yango soki tomoni ke moto oyo aza na posa ke chef de l'état na deuxième mandat na ye areusir te biso badaile tokoyebisa chef de l'état mutu wana nde azobebisa réputation na yo neti déjà ya régie des eaux David Chulumba mutu wana nde azobebisa réputation na yo mutu wana nde azobebisa réputation ya république mobimba en tout cas vraiment ezosala biso vraiment passe tant tobengami ke nous sommes de vrais patriotes tolingi mboka bazwi yo bakomisi yo DG vous avez fait plus de 25 ans au lobby qui a l'expérience à 25 ans na kati ya régie des eaux mais lelo na kati ya commune nanga bumbu mai ebimaka te tomelaka mai eza te non 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 le problème est non ya bourgmestre te toza ba député toza ba député et yango nazosala rappel na ba député oyo ne baza bon surtout ya district na biso afuna Lukulasi, honorable Jean-Marie Lukulasi, honorable Pepito Kilala, etc. etc. Izama ouais. Kasi tilo bakumisa ki ba député. Mais peuple na kata terrasse on a ba député ngo et le côté. Mais tilo mbo akumisi bango. Vidéo musu na sala ki susu pareil. Bande ko informer bino ke. Na saki vidéo moko lobby. Makama solo ezala kuna na liwa ya Moluba oba bomi na présidence. Boyebi ke Moluba mo bomi na présidence kuna. Bango ba baluba. Ba bloquer ngango. Ba lobby droit d'état moko a déclaré ba bloquer ngango ibimité. Oyo peso ibimité na ebité. Menaza sirke obima. Bande ko na ko tchaba kama msusuté. C'est la honte, la RDC c'est la honte. Ma conseil ya kolobate mais nga pona benga yo président pona bengo ministre pona bengo député antua fona mona nano ndoko nyo sala na ko benga ko ka ko benga te tala président m'a benga ke mukwa ndombolo béton cela veut dire et le cosate ah Macron va benga ke Macron namboka na bino mukwa ndombolo donc béton c'est quoi ça finalement c'est quoi? Bon, oh, il a faci. Ma bête au malamo, nous sommes à Bokanzambe. C'est pas nous qui décidons. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a la dernière décision. Merci, monsieur patriote. Soyez bénis. Au revoir.